Lolo osa enseignant na République démocratique du Congo. On parlait de enseignant. Lolo bakati bino école, ba classe de santé, université et zo lekate. Pour na bino bozo fifandeni. Pour na biso si tout le monde ba école ça privé. Super. Donc école nous surtout où il y a privé vivre dans les parents comme client. Mais ça est le chef d'État de l'Obagité. Premièrement, au moni RDC ils ont le pays où il y a pas de donc ceux qui comme soit au pays ça va la mitundo ya makasi pénaliser pas ceux qui le tout le marché d'intégrité. Quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Merci Banano surtout il y a Gemidor TV. Bon s'abonner toujours massivement à Gemidor TV et bah on se prend comme Mamoulou bon s'abonner pe na Congo Suisse TV parce que Mamoulou bazo sala na jusqu'à invité il y a ba partenaire ne surtout balinga Mamoulou ba singa ki na leka awa lelo na tola na ba kinyo surtout balinga Mamoulou ba et je vois mon partenaire pour me redire qui a Romo qui a Rostine. Je vois ma patronne ba dégâts Schengen nzamba za likolo na yo akosala oyo basala kaka balobi BBC Lopez automatique et moi sinza même aussi ya pembe ya taille disais ya mamoto femme express yango babi jeni osonga stine merci bato so baninga mamuluba je vois mon vieux babi Cédric Iyolo mon partenaire à moi mon grand frère propre babi ye banque ezanga maboko yake na neta beta boya ke ne bo monega ma ke ne bo nini ya bimisango ka na poche merci maso nga mamuluba et je vois mon vieux mon diem mon dire ba ya ngai ya kati vraiment surtout ça la boyeza par la grâce na nzaba pambula ke liboso awana sana de balobaka enseignant le to le beta no masolo ya ba enseignant lelo tomoni mbutu ezaka awa mbutu kaka na Kisasa magana Kisasa mais tomoni pe mbutu eza na Paris eza na États-Unis eza na France eza na Belgique par-ci par-là mon même si Londres passe ya bakaka ni tobi mukusa bazali lona eza na senya na ngai dada abete sono li solo nonu makambo le kanamboka na kopesa na ko lexa invité na ngai boye na pesa yeno mbote bonsoir papa na ngai dada. Bonsoir madame. Bonsoir papa. Lolo osa enseignant na République démocratique du Congo. On parlait de enseignant. Lolo bakati bino école, ba classe de santé, université et zo lekate. Pour na bino bozo fifandeni. Bon, pour na biso si tout mingi ba école eza privé en tout cas mais qui un peu pour déstabiliser biso. Vu que bah école privée et vivre à la parents de super donc école nous surtout où il y a privé et vivre à la parents comme bah client parents tant oiseau ya ko futa frais na yango ils ont ça là que école peut et futa biso tout ça mais en tout cas on est un peu dérangé mais vu que zali et loko et commune à Katamboka bon rien à faire il faut mais un peu respectant beaucoup bon respectant makambo ke liboso balobi eza le président de la République démocratique du Congo yemutu alobi papa ya biso Fati motema mama Denise alobi ke a bloqué nyonso ton a bloqué nyonso wana ton ke yo enseignant papa dada oyoka kono matoyi na yo ke o vivre kana bana na ndaku baliaka na mbongo ya ba frère siko esa ki ondengeni bon premièrement il faut ça la ngai pas si mingi pour ce biso
vu que l'enseignant te vivra le coup là bas tout 10 jours. Donc ce que bimi vous avez un transport, il y a tant au Kenya qui peut zonger yango peut-être ndé ko sala que moi quelque chose ça la mais bon ça fait très mal vu que les alliés locaux les alliés et locaux est tombé dans le monde entier. Bon, on n'a pas le choix, il faut que tout respecter en vu aussi les chefs de l'État après ça qui va me tindre ok il faut tout respecter en pour éviter que tout côté na bambé bawana on est censé respecter dans quelque sorte. Ouais, boza censé respecter. Pourquoi bozo ba seigneur, ba pasteur, ba musicien, bazo finga président de la République démocratique à Katibino tout parce que bozo vivre sous bien. Bon, moto a fingi ngana yo qui était bon. Peut-être ça ba rimer tout ça. Bon, lokolanga particulièrement il faut na le makambo est jamais basé dans l'enseignement. Le la biso donc le biso na privé ils ont manque à gagner mais le les locaux ils ont ma il faut toujours respecter tout respecter mais en parlant na France ou na côté bayana biso bazali ba BBC Lopez na Belgique ba masanga Mokabila Abdul na Belgique bazawana mais bango balobi ba suspendre bango kaka kotambola mais non sur ça marché ça bien a biso ki ça bazo kaka na biso marché na biso to ça sous ejete est-ce que na ba continuer biso na ba quantité to ko vivre ndenge nini bon kolandisa makambo oyo obutiko makambo ya ba marché tout ça et ça est le chef de l'État à l'obacité. Premièrement, au moni RDC, ils ont le pays où il y a pototé. Donc, ceux qui comme soit quoi ça va mitindo yamakasi makasi et ko pénaliser peu bas. Pour ceux qui les tout le marché d'intégrité. Togoliani. Ba provision pe mbongo ezati. Ba provision ezalité lokola biso boyo ba enseignant to comment que ne vers la fin du mois ils ont ba kati biso moko a souffler moko boyo. Donc on n'a pas même quelque chose il y a quelque chose matin quelque chose qui retient en date. Alors ce qui voit quelque chose il y a falanga oyo monani. Sikoyo et que non ba pesi sous ba mitindo ke ba marché kanga motre là ils ont comme pire man dans quelque sorte. Dans quelque sorte, tu vois dans le lobby, tout le bedon nous, tout bête même aux amas solo et amboka ya be kolo ya biso ba kinoise. Papa nangai, papa dada enseignant, lelo biso na kisasa, bazo tomoni lelo mundela zoloba, bon retiens pe image wana, ya vidéo, toza le pays, toza non pauvre. Pays où ils ont 1 million d'habitants, où ils souffrent et 5 millions d'enfants, 5 millions d'enfants, ils ont malnutrition. Pour nous, papa, koloba bongo kolakisa bande kona oyo bazo tapson boka libanda koloba munde ya lobi bongo eza popo ya nini 1 million de souffrance de nzala ya kisasa toza deuxième et 5 millions d'enfants to bazana malnutrition. Bon, quand on dit ça la question na yo bon, eza eloko oyo mundele a lobby oyo ezalaka na kati ya mboka na biso. Alors, lokola ezali que na maladie oyo ya virus ya corona est tombé bien et continue na kati ya mboka na biso. On n'a pas le choix. Tout le moyen to lutter contre virus premièrement là Bamakambo, va profiter, tout ça avec les chefs de l'État peut-être à pour des bases et moyens pour résoudre Bamakambo. Surtout Pomboka et Tambola bien. Pomboka et Tambola bien, mais par rapport à le Congolais, Bafinga qui le papa Nabiso, Raïs Kabange, China Rambo, le Bakomi Kofinga pire papa Nabiso Etienne Félix Chulumba. Chulombo, béton, Fati béton. Pour na yo ça vendeni. Bon, Kofinga et bandi pe le loté maman. Toyebi bien
kofinga ebanda depuis yo na ndenge oyo kozali boye eza na baoyo babanda kofinga na baoyo bafinga surtout nga na sida na ngai talanga te bon wana eza eloko tokoki kolobela yango te na kati ya Congo kofinga tofingamaka fatu soki akofingama lelo le président de la République ezali première fois te Mobutu afingama président Honoré Kabila afingamaki bongo ye oyo abandi na yesi soki afingama ça n'a rien à voir eza ke yende ameka un peu ça de toutes les façons que na maloba oye alobaki ameka un peu ça de façon que peuple a sepela par rapport ya ndenge biso to votaki ye to sepelaki na ye to meka pe vous allez bien par rapport ya banine assurance oyo même papa na ye to koko ya biso alobaki ke le peuple et puis eloko oyo ye pe aza kolandela po mboka ekende bien mambo ya ofingama ebandi lelo te mais ebandi lelo te mais Congo na biso bachangaka bango na nyonso balobi baluba nyonso tout oyo basoutenaki président de la République oyo baza bandeko na ye bango mosusu babakisi na moni bamafinga ebele eza na batelefone mpe tokokotia yango te mpona mokonzi ya mboka respect mais papa na ngai balobi tozongisa Mobutu alobaki ke mboka oyo ekokochange kaka te pourquoi mboka oyo ekokochange kaka te pourtant Congo oyo eza mboka beni ya bakoko Dieu ayebi ke mboka oyo congolais mboka oyo Congo eza mpona basiècle bapatin oyo babenga bapatin kote mo cameraman ya bacentre mboka oyo ya bacentre mboka bakoko Congo ekokolela te pourquoi Congo elela kaka bamama bazolela kuna okena este mabe ozonga boye mabe ezaka mpona nini bon merci beaucoup pour la question wana na moni tokomo kende pirement na politique parce ngai oza enseignant po bozo ya mbongo na bino po ngai naza na domaine moko ezali nazali enseignement na oki ko répondre oyo omoni soki Mobutu alobaka ke mboka ekochangeaka te tout ça c'est parce que vie mentalité ya ba congolais donc congolais lelo soki opesi lobi ozelisi tango akokende na sima mkongo aofinga donc ezali eloko moko oyo biso tozalaka nango soki lelo oza nango bato baoya beteli yo maboye mais soki osangi même yo ka ndenge ozongala boye po lelo ezali bien mais mokolo suki oyo ekokoma soki ndenge nini bato bawanda kobatala tala asalaka susu émission te tala ndenge akoma tala c'est parce que ndenge ozalaki liboso eza ndenge te okomi lelo donc eza eloko moko tokoki komeka mpe koloba yango mpenza te po eza eloko oyo efanda deja na bamitu ya bakongolais eve motu ya bakongolais mais bino basine beyebe nazomona bato surtout basine ya bacampus INPP City de la Gombe bato bazo déclarer que baliaka mbongo wana okokoseye baninga na yo ndenge nini koyebisa bango beyano na mituna oyo na tuni yo oyebisa baninga na yo mpona conseil pe koloba komna kombo ya président de la République mabe bon ngai eloko na koyebisa bango moni même Bible ezoloba to respecter moto mokili etomboli comprendre donc tokoki kozala na likunia na moto mokili etomboli te mpo tokozala mokili Bible nde ezoloba yango alors il faut toyeba korespecte bato oyo aza likolo na yo il faut koyeba kopesa ye limiemia na ye mpo aza komérite yango ngai na kopesa yo respect mpo vi ndenge ozali na ndenge ose comportaka tout ça nakoki kokende au-delà te mpo et que ça peut-être que à la prochaine fois na émission mususu obenga ngai te donc dans quelque chose voilà quelque chose papa na biso oza pe na bandeko oyo batali yo kokopesa pe numéro contact na yo balanda yo pe babenga yo ba conseiller pe bino na ndenge ya privé opesa pe ba dédicace na bato tout batali biso awa bon mingi na opesa dédicace pour numéro eza nango important te so mutu ayebi yo azana posa nanga yo oluka ngai bon eloko na kopesa na osala lokola dédicace ya liboso na mwana na ngai liboso David Ngwabana na ya na Chloé na leki ya David oyo awuti koya kana mingi te donc oui c'est ça donc
na pesi susu ba dédicace na ngeza mingi na misa na ngai Cédric Yolo na famille Mobimba na Boko Bank. Voilà, na famille Kilundu surtout Fabrice FM Yenga et puis bandeko na ngai surtout ma femme que j'aime beaucoup Fallon Mantia et puis na mutu surtout yo à se pelaka na émission na yo en tout cas Nzambe asunga biso pe total ndenge nini lobi na biso ça. Ouais, c'était là la seigneur babi papa dada ya lobaki o ifala loba na ba tout so ona ninga ki kotuna yebino mo sepeli pe na pesa bozali boko pesa biso ka ba félicitation to lobi o etanga mi ya mboka. Merci na bato tu balinga ka mamulu ba bobenga limo nanga ce plus 243 9 91 29 14 84 numéro nanga ya mamulu ba ngwana WhatsApp appel normal ya ngwana babi mon grand frère Maboko Bank c'est dit ki yolo ya babi l'argent m'embête mon papa quand fouti lié ma tita fouti là babi na kozang sakate mon partenaire pour faire mon rodike kero et mon ami personnel Abdul Mokabila. Merci à Demundi ba mon vieux des 4 de tout et merci à mon partenaire en Suisse balobi yazara tout le temps anga mon bébé Beni Bokeli Gucci la fille de maman et ma fille quand c'est la Bokeli et je vois ma partenaire privée à Suisse Badega Shengel ma patronne 5 étoiles ou même fanango bisu na bana soninga mamul bye. Quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions.